Donc boulouye qui côté vraiment na ba église tout ça comprendre était tout moni pasteur ba to bazo kota na sama kolonaye délivrance est-ce que na Bible ezalaki ngana condamné ba bandimi. OK. Parce que pour ba salon de ngana faut zatula bomu tozangi mayele. Parce que biloko basala nzambe wana bosala soit disant basali ya nzambe parce que baza basali ya nzambe te baza sataniste. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. OK. Embo ya tango ya suka ekomi komonana makambo oyo esalemi na Kisangani na commune ya Makiso précisément 6e avenue des musiciens à face ya hôpital à la Boule pembeni ya lycée Mapendano église ya Arc-en-Ciel Tabernacle ezwami na 6e avenue des musiciens. Il faut oser la moto zengi mayele. Donc eza faut ça bandi parce que ba bi parole te. Et puis deuxièmement, bah côté qui fanatisme na makambo ya bosantu. Ce sont des satanistes. Oh bah ça qu'on s'autoproclamer bah ça yanzambe bah ça n'importe quoi. Bangwana nde. Yamana mundi mi ya solo il faut s'attacher à la parole. Olise moyibi ya ngulu ayo. Olise moyibi ya ngulu ayo. Eza soni passer flamme. Aza fote me nzala. Parce que eloko ni ri olaxa ke policier on o bakangia yibingula za vrai policier. Eloko ni zo laxa, eloko zo laxa za ta ko za pe faux. Bon le zo laxa za faux. Tomoni femme mariée na homme marié. Bakufi na hôtel na Bandal. Patriarche étant que pasteur. Ori côté yango nini. Papa Flamme eza pasi mingi. Na makambo oyo tozo mona. Bible lobi le salaire du péché c'est la mort. Voilà. Nzamba sepelaka na bempidiki te. Ba omona pe bokonza nzambe te. Oui. Nzamba sepelaka na ngo te. Parce que Flamme Bible lobi na mukana masese mwasi ya mutu mususu alongolaka via motuya. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango. Na Vincent Makeba. Voilà, eto pesi bino mbote mingi bande konyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na libanda ya mboka. Ciel ouvert TV boyebi ezalaka chaîne oyo eza 100% bonzambe. Eza chaîne oyo elobaka kaka bo solo. Na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable pe tomoni assistant na ye frère na biso exaucé Makela. Bo partage akaba émission comme l'habitude ndeto yebisaka bino bo partage akaba émission c'est comme lio pe bo s'abonner na Ciel ouvert TV. Et la chaîne oyo vraiment elobelaka vérité toujours bo solo ezali wana bo partage akaba bo s'abonner akaba bo like pe bo j'aimer. Penzambe akoyeba na ko pambola bino pe to yebisaki bino ke bo soutenaka chaîne oyo bo soutenaka chaîne na bino eza chaîne moko oyo bato balingaka ngo mingi soutenir yango na mukie oyo kozala nango penzambe ya Abraham Isaac pe Jacob akoyeba na ko pambola bino bozala toujours branché lelo tozolobela biloko misatu trois choses tozolobela lelo tozomona vraiment désordre o babengi pena désordre et koti kati na ba église
Otozomona ba pasteur ba ça n'importe quoi. Tokolobela ngo pendant émission oyo. Deuxième chose, tokolobela ndenge ba kangaki policier moko ayibaki bangulu. Bon, toyeba te. Ezana ba te belé pe akolata na tenir la police pour na ko suivre, pour na ko bebisa image ya police nationale congolaise. Vraiment ezama be. Tokolobela ngo pe awa. Troisième chose, tokolobela otomoni femme mariée na homme marié ba sangani ba kei na hôtel. Peto moni mbanu na bango mibale bakufi sur place. Donc ndena émission le l'autre kolobela trois choses wana. Nazo senga na évangéliste l'homme valable. Évangéliste c'est dès que l'homme valable a balancé biso ba image bongo tozonga na plateau. Tolanda. Embo ya tango ya suka ekomi komonana makambo oyo esalemi na Kisangani na commune ya Makiso précisément 6e avenue des musiciens à face ya hôpital à la Boule pembeni ya lycée Mapendano église ya Arc-en-Ciel Tablenac ezwami na 6e avenue des musiciens bino moko botala lolenge pasteur azali kolekisa bato na se ya makolo bandimi bofungola miso oyo ezali abomination lolenge ya pasteur nini Olise moyibi ya ngulu ayo. Olise moyibi ya ngulu Voilà, merci. Nous sommes les retours sur les plateaux Nabiso Awa Yamokona Lelo. Nasuto Tchikolanda ba image otomoni sali pasi pe sali mawa. Ndena émission lelo na sepela ki pe tala ki demande ya bana nzambe baloba ki nangana yamba patriarche Vincent Makela ndeto solana ye
contenir 3 choses Oyo, Tochikolanda Awa. Sans plus tarder, à ma gauche, je suis avec le patriarche Vincent Makela. Bonjour, patriarche Vincent Makela. Bonjour, Motola Nzambe, flamme d'Angola, Nzambe Kanangopambola. Voilà, patriarche, boni santé na yo, santé ya libota nanda, coupé na église Yankolo. Bon, santé par la grâce de Dieu, tout ça, malamu, Nangolo Yankolo, libota pesa malamu, talakande tozo comme banzoto, besoin minene, mais Nzambe ko la pesi so pe manabo moi, toza envie, tika to comme ça comme po ezali bongo malamu, Nzamba pambola ba baso ba kolanda biso, mais malheureusement na kama kabana Nzambe ceux qui bossent les missions ya prédication pour na codifier bana Nzambe tala mapenda te. OK. Mais ceux qui bossent les missions mususu ezaka ya bongo nde bato balingaka. Bona so compléter flamme d'Angola bino nde bato za ba journaliste sur la xaranini. Donc bato bazala abonné puis bazala wana na chaîne bango bazala édifié, bazala très édifié na batemo to partager na bango lelo. Merci. Voilà, merci patriarche Vincent Makela, Todindi directement la première question la biso patriarche Vincent Makela Ochikolanda ba image. Ochikolanda ba image, pourquoi désordre? D'autant que le désordre exactement au balobaka na portugais démarche. Donc désordre et l'équipe pensa ya koleka. De photo to employé momo ko et l'équipe désordre. Donc boulouye qui koti vraiment na ba église. Tout comprendre te tout le monde pasteur, bato bazo kota na sama kolonaye délivrance. Est-ce que na Bible ezalaki? Tout le monde pasteur, asilo kolonaye fidèle à Fukami asilo kolonaye à Sapato, à tie fidèle na mutu. Est-ce que on est la délivrance, c'est la vraie délivrance? Patriarche Vincent Makela, à vous la parole. Tout d'abord, pasteur Flamme, ngana condamné bandimi. OK. Parce que pour le salon de on faut avoir bon mutozangi mayele. Parce que biloko basala nzambe bana bosala soit disant basali nzambe parce que baza basali nzambe te baza sataniste. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. OK. Mais bato bazo ndibela bango pe na bango balami baza bato bokene lifelo. OK. Parce que un vrai enfant de Dieu oyo azali assidu na parole pe azana soya Saint-Esprit kati na ye akondi ba pratique on a été parce que la Bible est athée. Même Yesu asala ngote. Mosele mo kanzambe la Bible asala ngote. Comment yoko ni mabasa la pratique mo kaza diabolique? Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il faut oser la moto zangi mayele. Donc, et ça faut abandi parce que ba bi parole te et puis deuxièmement ba côté qui fanatisme na makambo ya bosantu na makambo molimo. Ba ketia bele bazai ko sala ke ce qui va te bango likambu. Bah qui vérifier. Oui, avant passer là on va vérifier. Est-ce que l'eau bandi melelo va vérifier? Non. Et comme akaka loba dadi. Sakola paille. Kitalatala. Boye na boye. Donc batu ba comme ici ba pasteur le là banzambe. OK. Oh pasteur azanzambe te mais azali un envoyé que Dieu a choisi. Parti abino makambo de la part du Seigneur. Très bien. Donc, ba pratique na makambo oyo. Azote ya tozo sala. Oyo za ya bomone ngona kati ya bunzambe te, bondi mangote. OK. Mais là ba to ba koma ko gobenyoso. Osomona, même ba prophétie. Eza na lolenge na yango ya ko salela. Mais le le comme mutaleki na TV azo sakola. Mutaleki na radio azo sakola. Mais ba prophétie na ba révélation ba lieu to bandwa ko sala ngwezali. OK. C'est dans l'église et non en dehors de l'église. Non. Non. Ozoka ngai Bible lobi ke bisakoli ezali pour l'édification des saints. Très bien. Ezate comme taleki na télévision. Oh nazomona na France. Mwana mwasi boka alongola kisemi. Ce que veut compliqué. Yo ebi bana basi boni ntak tozolo baboye. Bazolongola basem. On peut être compliqué bango. Oui. Donc bazo sala bato ba chef d'esprit. Ba prophétie terre à terre. Voilà. Mais bato gobe. Bazo ndima. Bisakoli pesa maka mingi
et pas ya bassin. Très bien. Pour l'édification de la saint, ya bassin, nzaba linga révéler ko moko boye, pour la bana na ye, pour la mabana na ye, na via bo santu, ba kota sur la profondeur na bunzambe, ndenza babani ko sakola. Ouais, ça la magasin ba prophétie. Et puis tu as ça que tu as la prophétie, tu as la voix audible. Très bien. Donc, et ça faut tabandimi, ba comment gober n'importe quoi. Tika ba ça la ba ndenge wana, ba nyata bongo bongo, ba kota na sama kolo. Tout le monde, quand la montre ça makolo, et ça va pratique à ma bé. Pas là pour tout. Bazo tayo ma babe. Bazo tayo li babero na li bobi. Parce que si on continue à faire makolo mutu. On peut bien sima na eti. Na révélation zali, on zaka toujours na sima. Et puis porto yo koti wana, soki akangi makolo, akangeli obikuke. OK. Mais bato e bagate. Et c'est que toi c'est quand on va y ensemble. Somme de moni mutabali ko salo ba pratique mususu. Oye comment mina parole té. Bible biango. Même un jour dans likolo, à ko terme makambo oyo et ça la kata parole té qu'il soit anathème. Bon dimeleta la kela mabe. OK. Donc na ba pasteur wana, na ba ndimi wana bazana bilakeli mabe. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des satanistes qui vont se transformer dans la salle yanzam. Tout le monde va la passer flamme. OK. Et ça va pratiquer ça biblique peut pas ensemble. Voilà. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela. Tout le monde qui peut partager l'émission, peut s'abonner, peut nzambe akoyeba na kopambola bino. Voilà, Patriarche Vincent Makela, question ngeza boyi. Les soi-disant là, les hommes de Dieu, est-ce que ça fait un père spirituel? Bon, en tout cas, batanga na mona papa la bango kondi matin. Na mona bango tramoni kaka ba kita soki na parachute, so na parachute soki ba nini, ba parachita, ba beni ko sala ba désordre kati ya l'église. Na bunzambe na l'église. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, Azaki a suivi, Azalaki na maître na ye, Azaki Moselle Nzambe, Alaki Bunzambe, avant de la carte parole, à ressemble à Ndegwanate. Ce sont des satanistes, Bazako s'autoproclamer, Basali Nzambe, Basa n'importe quoi. Bangwanande. Yamana, Mundimia solo, il faut s'attacher à la parole. Très bien. Aïe, ma parole. Ayeba Yesu azali andimeli Yesu azali kolanda soki te akozala tromper ndekona parce que Bible lobi ke bafono bakobima bakokota la bandaku ya baso bakufela mibali pona ko séduire bango donc mon dimi aza na Yesu te muto azo sambela mais aza dans la vérité te aza dans le Seigneur te aza la moi ça kufela mobali il est dans le vide. Ça y est, n'importe quoi, arrondima. Net l'angata dans Zagi Mundimi. Avant comme serviteur de Dieu, tu ne peux pas me tromper. Parce que nous avons vendu ta parole. Très bien. Au moment Batouana, n'a pas passé na bango, ils iront tous en enfer. Selon les Écritures. Ok. Voilà, Patrick, je fais ça. Namoni, to fan nano kaka na ba pratique amabe awa. Nalobi, to fan nano na ba pratique awa. Nalobi, est-ce que to non na respect à Moutou. Respect à Moutou, un homme de Dieu, soi-disant un homme de Dieu. À cause de sapatu na o atambola lango na mabele. OK na ngona ba casa de banyo, o balobi na porte na ba toilette. O yepe aussi sapatu na yo o tie pe na un responsable na Moutou. Pe un responsable na pe afande a fukami. Est-ce que na respect ta pe na bongo? Tout d'abord na Moussou boye, passer dans un poli, mal éduqué, mal élevé. Mal instruit. Et puis ça sataniste. OK. Moto solo na respect ya mutu. Oye ko piétiner munenga no mutu te. Attaque ton yango. OK. Non. Il ça la raté. On se comprend. OK. Donc pasteur wana n'était sur dans niveau nini. Deuxièmement na makama molimo. Bandi mi bazaka ba chef na biso. Biso za basali na bango. Toza basali ya Nzambe pe basali ya ba fidèle. Ya ba fidèle na biso. O baka para biso. Yo mona kateke ba bavandaka.
bazo la parole Yo servi bango. na biso to thème to servir bango. Donc mondimi azali marche pied na yote. Mais azali lokola mokonzi na yo. Osomona biso to servir bango. Po ba banzambe. Okata babenga so baumbu. Baumbu ya nzambe. Donc toza baumbu ya nzambe, toza pe baumbu ya bato nzambe apesi biso po to la sabon nzela nzambe. Très bien. To ko déborder te ko sala biloko ndenge wana même na miso nzambe eza mabe. Parce que wana za pate nzambe. Aye po ali bilei mosantu yo bandi ko matela ye, o bandi ko nyata ye. Non, passer flamme. C'est pas bien. Non ki mana moli monangai. Ok, dans le délivrance, beaucoup de personnes ont qui pasteur à Sokoli, Maï, Oya Sokoli. Aïe, dans l'église, à zopé ça va fidèle, bazo mela, selon médecine, bah pasteur en dehors, bah rokangaete. Mais ça me toque face à l'arrêté. Faut qu'il y ait des makala. Ok. Nabunzambe c'est abomination. Mais na makamu ya santé, makamu ya hygiène. oui. Mais n'était sur ngana zana za spécialiste na ngote mais même na bomoto boye na tangela ngote n'ebe pe makaste mais c'est contre l'hygiène. Oui, oui. Il faut pas kanga muta ndenge wana ba condamner 25 ans na makala. Ake de kufela kuna. Azali mobomi. Azo détruire ba santé batu. Azo détruire bomo ya batu. C'est pas bien. Comment maya mutasukoli ata basala ngai zoba. Ndenge mela kaya. Zo mela quel envoûtement. Et ça plus qu'envoûtement d'aveuglement. Il faut que nous ayons un combo. Ok. Passez flamme. Bah passer la biso bomika parole. Ouais, côté à toute vérité. Bah tu m'as dit marabiso te. Bah liga ba pratique ma bé. On t'a la taba vie. Na ba chaîne nabiso. Bah tu n'as pas la ngobe na te. Mais ça on me mis baisse moko boye. On me mis pratique moko boye diabolique, satanique. Bah tout plein. Et ça ma wa mingi. Dans le félo et comme bateau mingi kelola lumière et qui da mukili mais bateau va préférer qui molili magama molili ngo ngwana ba pratique bazo sala nana mingi on va te passer flamme mawa mingi voilà et patriarche pona to kanga close na partie auto zolobela na lobi sikoyo décision nini étant que ecclésia et ko zoa étant que bino ba patriarche bo ko zoa pour na ba jar ya ba bêtise ya ba soi-disant ba prophète ba osala ba pratique ma be wana église aura décision te parce que biso toko baté que banda lelo to sali boy neti ngai makamno so presque ngana salaka na zo on la bible. OK. Ozomona OK. Jésus alobi ke na mikola suka ba fo ba koya mais yamana tozomona ti mutako zo décision te na place à parole de Dieu yemo ko nzamba lobi botika ngodo so mbale kola et oyebana yemo ko koya ko kolongola mabe akotika malamu yo kasi atanga na de lo décision et ko changer ni donc biso to ça décider to te la parole vraie parole oyo nzamba pona bazamba na nzambe bakoyoka bakondima pe bakobika est-ce que tato lo ba makambo yo bato okaka te mais pas des aussi la té pour baza ma bé dans le faux yeso lo bakango yeko sala bongo tina suka ya mukili nzamba ko so bambu mabali ya malamu matita malamu pone bombele na ye akozo matita mabe akotuma na moto matita malamu eza bana nzambe matita mabe eza bato mabe donc yesu ye moko ko ya kopona akotsa bampate na loboko mobali bantaba na loboko ya mwasi atato lobi atato gangi atato pasoli bilamba ekosila kate ekozala kaka donc dans la déjà rejointe totiaka parole boya nzambe babika voilà. Voilà, merci patriarche Vincent Makela Nzambe apambola yo toyebisaki baimboka fondation Ekombi ekosunga baimboka sur le niveau de visa Schengen, États-Unis, Canada, Norvège. Dans un mois, visa ebimi. Paye. Et ça, agence Mogoza sur, il y a sérieux. Au benka numéro nangai, au zoba
précision nyonso plus 243 98 18 22 616 plus 243 98 18 22 616 Ozwaba programme nyonso oyo ezana fondation et kombi Patrick Vincent Makela tout ça dans close awawa tout est kolanda image ya mibale pourquoi ba soi-disant ba policier bazo bebisa image ya la police congolaise ya mboka na biso tomoni bakangi policier ayibi ngulu est-ce que wana ko vrai policier parce que vrai policier na ndenge ba edikaka banga ko sa eloko anatin alatika poso ya police na biso po abebisa image ya police na biso na libanda mboka ukoma. Avant de répondre aux questions na yo tika na pesa mbote pa ya mon œuvre d'art Mama Bene Makela moi sinangai nzamba le kana ko pambola ye na pesa mbote mingi na bana ngai nyonso tu ya mai Makela Sephora Makela Nani Susu Plamedi Makela Belivé Makela Précieuse Makela et puis na Délice Makela sans oublier Caleb Exaucé Arachi Nzamba pambola bango Barachi Nzamba pambola bango bokilo na ngai Marcelo Nzamba pambola ye vraiment nous sommes ensemble Nzamba après c'est nous nzoto makasi bomo imolai pe kimia et ko sala bongo malamu pe na ba banso bazana fo Makela Nzamba pambola bango papa flamme d'Angola ezate kaza faux policier té aza vrai policier aza pas vrai policier mais ce que moni ba pulusu na biso to ba soda na biso ba komi na niveau tya ko ibaka o mona ka mususu garde républicaine ambati na amiri abatu azokontra amiri abatu mukolo ndako azoganga botala soda ya nini ya mwana mura akoteli ya yawa alingo bumangana mwasi na ngai boy na boy alingo yiba parce que mboka na biso bazozwa l'état na biso bazakozwa souhait ya bato baza kosa na tina ya sécurité mboka te salaire na bango eza mabe bazofuta mabe bamsupe bazofuta mate bazaka na prime te bakona niveau ya koyibaka ndenge wana eza mbala liboso te tomona soda policier ayibi telefone ya bato akosango awa na sokoto na ye eza soni passé flamme aza fote me nzala Patrick Vincent Makela mais na ba parade soko moni ndenge bateyaka ba policier bateyaka ba soldat vraiment soldat ou bien policier bazaka bien éduqué mais tout le monde a pu ba makambo ebele au monde ba ebele pe ba olata ba tenir la police azana les policiers mais alati tenir la police tout le monde a pu ba kangaka bango pona ko suivre kaka image ya la police ya mboka na biso baza pe ebele parce que eloko ni ko lakisa ke policier on o bakangi ayibi ngula za vrai policier et l'eau on est au lac, c'est l'eau qui est au lac, c'est ça, t'as gros appelé faux. Bon, le lac, c'est faux. Pas ça qui n'a tenu. Bon, et l'eau qui est au lac, c'est que Netinga, normalement, qui est lac, c'est faux parce qu'il y a un véritable policier. Bazaka bien indiqué, l'accès à Bango, qui a eu l'eau comme tout est, Azana pour nous protéger l'eau qui a peuplé. Peut-être la bambo comme sous, la bambo à la sauté. Passez flamme. Yo, mon arrêté le sobatini, la police, au Kangayo. Tant que ya. Batindi bakanga flamme na reception sont mal à l'aise biloko bazanu chokokende azo ba caméra muso akoti maboko na poche donc bango so bakenga muto yoka liboso maboko na poche nete so nazokosa bakoti maboko na poche bazo biloko nyonso oui mbongo tout bakuta yo bakena yango et puis so batini mo baba okanga mutu ole ba yela mutu wana bango bakanga mutu bango ba yelaki bakoyi ba na biloko lo valable bakoyi ba ya Mama Bene bakoyi ba na biloko bane ko kende tozo mona yango batini bato bakenda ndako mutu songolo bakeluka mutu songolo bandi ko zwa ba TV ba nini ba pareil ba pantalon ba bakenda ngo donc et ça faut parce que plupart ya ba policier na biso oyo bazwa en tout cas bandoko bolimbisa to baka solo mingi na bango baswaka ba voyou o bazaki na civil bakona la police bapese munduki ça n'importe quoi
na bamboka biso tokenda policier azali bien éduqué aza na raison osakana te soko aye kokanga yo ondima kuteka yo kanga yo mpona ndenge osola na yo me ya biso te omona kaka de sala boye ndenge kuna mata basungo boye na nini bamatio na ndoko ngulu na nipa bazo nyata bazo vandela bazo boko na poche ah policier ko sabloka ndenge wana te ngai mpona ngande na mona yi policier wana aza vrai policier mais anzala tomoneke musu basambisaki awati alobi nzala mtetindaki epo etabunda te na guerre azaki 5 jours azolia te baza mal payé salaire 3 mois policiers à combien salaire militaire à combien ah bakosala bagafo oyo babando déraper passer flamme azaki vrai policier voilà. Voilà, on a évité, on a patriarche Alobi, Azalaki, vrai policier. Patriarche Vincent Makela, baso signalé biso vraiment, tozo kendaka déjà vers ya chiti émission na biso. Na limite kangano close out. Ok. Vrai parade. Ouais, c'est que pas pesaka ba soldat na ba policier, ils ont un salaire. Bazo déjà salaire, ba opia bango salaire, bazo déjà salaire. Ta bazo ba oyo kité. Nazo yo ko yo mais ba policier bazo déjà salaire. Bazo futa mabiente. Ngapo na kamarabana ba policier baza ba conduite soki salaire na bango me okosanza par rapport à musala basalaka or policier il faut chaque fois la ravitailler kana na minduki te même na nzoto na ye na bilei na sokoto na ye na boti na ye to azali bien azo convier civil ne loko te azabe convier bloka mukilité barrason na yezali tout ça ah ozala bien o mala biloko ekosila kala biloko ezalaka te donc vrai parade na bango ezana no liboso salaire na bango lolenge yako s'occuper na bango okomona soki ozwani koteya bango bakoyoka même na français balobi ventre oyo ezali enfamé ezaka na nini na matoi te à cause yoko no bale ko yibaka te ni te opesi ye nini po yibaka te osele nini po te azwa musano sérieux soko sele rien en compter toujours ba démarche na mabe mais pas très faut que ba yana mutu mususu ba futa ye bien mazo yibaka kaka wana zo senga délivrance ba pasteur yana batu mususu ba futa bango bien ba ozo ba ration na bango bien mais azo yibaka wana senga délivrance bien ya papa pasteur mutabongo wana za mutute to azali revenant parce que mutu bazo futa ye bien azo ko zo swena ye moko na sale bazo futa ye et ça m'a passe pour mon asala ka bisala sala na so likamba solo mais so mo muta osala ngo boye asa ko zanga mo babiloko moko boye yango moni ememe na ba pratique wana voilà. Voilà, merci. Je crois, bande connaissance, surtout le qui peut partager émission, ou yo peut partager, peut s'abonner à la chaîne Nzambe ako Pambola Bino. Voilà, patriarche tokangi no close awa tokende na troisième préoccupation na biso, patriarche Vincent Makela. Tomoni femme mariée na homme marié, bakufi na hôtel na Bandal. Patriarche étant que pasteur, au côté yango. Nini parce que flamme za passe c'est que na pesa mbote pa ya mwana nanga Esther mabenga le diamant noir na Londres na Angleterre nzamba pambola ye mbote mige pa Sylvie Kigalu Mosi motema nzamba zana yo moyuma Grâce nzamba zala na yo Patrick Kamana nzamba zala na yo Joe Bobo Libanda nzamba zala na yo et voici ce papa Edi nzamba zala na yo moi si na yo maman Nancy mwana Popi nzamba zala na yo maman Mati nzamba zala na yo papa Nisen nzamba zala na yo Mimi Tomaduda ma sœur nzamba zala na yo et nambano papa Yava et puis na pesi mbote pa igeti mao na Hollande nzambe azala na yo vraiment bolanda émission tina suke ko sabo malamu pobo zala pena édifié papa Flamme eza pasi mingi na makambo oyo tozo mona Bible lobi le salaire du péché c'est la mort voilà et ce que tali bandeko bakufaki na kato tel bazala balia siloko langa
baza ba marié. Mais Bible dit que le mariage soit honoré de tous. De tous. Yo ba honoré yo. Oza mwasi ya mutu. Toza mobali ya mutu. Pona nini makambo ko sa na mwasi ya mutu. Osa ba mwasi na yote. Vraiment. Makambo so le gokelo sa na mobali ya mutu. Okosala ngona mobali na yote. Parce que flamme. Na ozana mukuse pena le lokoyo. Omoni bandeko wana. C'est le salaire du péché. Oh, bah ça dans coucou. Et bimi poissa. Papa flamme d'Angola. Nzamba sepelaka na ben pidikité. Bah au moins on peut beaucoup nzamba té. Oui. Nzamba sepelaka na ngote. Parce que flamme, Bible lobi na mukana masese. Moi si ya mutu mususu alongolaka via motuya. Les soumous est grave. Comme maintenant on va à Moutou, toi na moi c'est à Moutou. Et ça très grave. Mais ma soumou va tu vas l'ingler mingi. Yango wana. Parce que flamme, n'a pas été le solo moko. Oui oui. Et ça la Bible hein? Oui. Nzamba boma mukili ya Sodome na Gomorrhe. Likola li soumou ya ekobo. OK. Solo masumu et matakite pa nzambe. Lisumu ya impudicité, to ya adultère, ezaka na solo mabe, et matakate pa ya nzambe. Nzambe bina koboma mukilo nyonso. Ya Sodome na Gomorrhe. Donc ya Noah, abaki pa lisumu ya impudicité. Ya Sodome na Gomorrhe, abaki opeka kapana lisumu ya impudicité. Na adultère. Mais là, on va dire yango wana. Bible biboye. Masumu nyonso to salaka. Ezaka na libanda ya bomoto. Mais mutazo sala kobo. Tozo sala babenga nini? Adultère. Adultère. Top impudicité. Azako bomanzoto na yemoko penza. Donc, makambe comme bandeko wana. Eza salaire ya lisumu oyo bango balonaki. Okay. C'est la mort. Okay. Ce que tu le bani. Voilà. Bato basala kabazo basi bato. Bazo mibale bato. Balingi kobo, balingi kindumba, batika. Mususu bakangama kia wana na komi na Kalamu. Na Kalamu na Victoire. Toujours ba marié. Ba Kalamu lokola ba imbua. OK. Bakuti bango ndenge wana. Et puis ba nikolela. Bozolela nini? Baka boluka ki yango wana te. Bosala ngo pena ti. Sina di fobo. Ndego lobi wana bazolela bakamati bango bamisi mo bati bona pusu soni ba marié lisusu eza pasi mi passé flamme mais so botali boye basambelaka bakena pa église naza choriste naza boye naza diacre eza pasi yolo baka boye soi-disant ba chrétien baza ba spécialiste ya ko buka maloba ya nzambe bango to sa maloba nzambe te to so mona ba preuve ngo wana passe flamme. OK, voilà, merci maître Julio Consolata, maître Idi Amin, maître Daniel Toumba, mon avocat Cambès, tonton Mapoata Richard Mapoata beau partager émission Oyo héritier Kasongo Mokonza Bruxelles. Voilà, patriarche Vincent Makela étant que patriarche ba makambo ezo salama eko baka ko salama olingi mwasa bato nzamba beti ou bien nzamba limbisaka ou bien conseil ni ko s'adresser na bango parce que flamme yo mona ka teme matana mukili awa na niveau à l'état so bakangi mwasa na mwasa muto ko sala prison. Oui. Bakangi no mbala muto ko sala prison. Oui. Bongo soki bona mukili eza condamnable et bongo soki na molimo c'est grave. Bato mingi molimo mabe ya pauvreté ya kozanga ya beshek ya botutu ya libaba elati bango pona biloko wana mwasi ya mutu azali felo mobali ya mutu azali felo wana bela banani bato basala kango. OK. Botika c'est gravissime makambo yo eza plus que grave keba omu kosula zai kote azandu na otambola mwana mwasi moko moni batasoni bazaka so bazoteka bamesela kosimba bato na banzoto
oka mama nini angoyo liputa angoyo suve toto tenga angoyo omana mabona nzoto ndeko baza kwa na bengi mwana boso boka simena loboko mais mwana boso azaki na alliance tanga tibu alliance de monani yo muninga na keba wana prison OK azaki na raison eza malamu te koma na basi ya bato koma na mbele ya bato mama papa mobali to mosi opona omona kienda za fin tikala na ye soka soko kama kambuté biska to kenda kuna bonde la nzambe boluka solution kono ko yibaka te koma kalibanda te eza lisumu ya grave na miso l'état infraction na miso nzambe eza lisumu batika kosala yango papa flamme eza malamu te soki na lobali te oza célibataire na ndenge na ngapona basi na koloba oza célibataire to célibatrice OK ponyo so zaka ba célibataire na mo sala mbali menga mona na kaboli yango célibataire na célibatrice mama so za mo sikanga makolo na yo netinga za fiancé ba conseil au pesa ngai oza na droit ko toucher na onte qui fiancé za libala te parce que femme non za na fiancé ndenge wana soko so bima na ye otambola na ye kele ko yambola panzani ah bon oui soko kufi ndenge wana parce que femme za passer mokele lifelo bato ndeso ba bima na basi ba na bala ba mokele lifelo oui na bato za ba fiancé ba na fiancé mais obima kana ye tira na faire. Oui, mais ça, c'est impudicité. C'est impudicité. Adultère, et ça pour la mouton à bala. L'issue mouana. Pas la mouton à balité, mais c'est bali. Et c'est impudicité. Mais il y a des salamaka à vote, même à ta l'église. Et pas par nous contre le matin. Yo, a comment à cousuter. Et c'est belé. Oh, tu as cousu. Qu'est-ce que tu as place à Salaba Marabna Bangot? Ndaba baente batiba kekuzu eskabe babitse ko bimaka papa ezali sumu munene miso nzambe e bible bike nzambe ko condamner ba impudique naba adultère bible bike nzambe ko condamner bango c'est condamnable pona nga conseil pesa bango tika soko lingi masano wana j'ai ya papa na mama bala j'ai tata na mama oui bala ils ont autorisé. Netingana moi si nangai ma bene. On est autorisé. Oh. Nakoi ko banda tongo ti lobby. Ah bon? Même yo flambo ko condamné ngate. Et bon ngai est autorisé. Te yote. Ngai te. Yote. OK. Keba. Yo l'homme valable. Alliance baba qui comme mususu hein? À part l'homme valable, à part moi en tout cas Yesu. Moi, en tout cas, Nzambe, petit frère Jésus, serveur électronique, ingénieur, Baxter sous l'homme valable à l'Est, Lewandowski. Voilà. Ok, Kombasika. Ok. Azor déjà Banakal. Ok. Après, nous avons numéro 9 na l'équipe ya l'église. Attends, dans un footer. Ok, vraiment. Lewandowski na monsieur Yohan. Ok. Donc, même l'homme valable, Lewandowski. Et peut s'améliorer bon ça va singleton OK soki bo sala kango margo ngaza évangéliste ngaza pasteur bokeli felu il faut tout ça maloba ya nzambe ndenge komama ndenge te abaka pendenge to kosalaka na kombo na Yesu voilà parce que biso to komi na biso na suka patriarche Vincent Makela na pesi okaka 2 minutes ça la conclusion au petit programme na ba dédicace pour na to clôturer oyo to sito lobi ba yoki Nokosela batu boye. Botala ka mission ba prédication. Botala ka mission to sala pona ko édifier batu. Soki bosale boni bosale mission et ça même que la couleur polémique. Au mona tala ba vie. Mais sans oteya. Ça sala mission ça te conseil. Et botala matin. N'était so balinga ngote. Mais oyo to une mission. Soko monique ndeko na ngai osala ka yango. Toza victime na yango ndeko bongola motema yambola makambo oyo ya mabe osalaki pe bongola motema ndimela kolo Yesu
sambela dans la vérité pour tobika parce que lisumu mabe et jamais botaka mwana kombo malamu mabe zakaka malamu lisumu zaka lisumu mais bolamu et pour la rater et bota peka bolamu alors pour la bambota la reste sur la suksaki na pe simbo teka mingi pa ya passer wangata bana ba passer l'église passer les mai na pe simbo temi ba passer Richard mon fils nzamba pambola yo ba servant de Dieu servante bénédicte servante Maman Blandine na pe si mbote mingi pa ya pasteur na benga kaye l'homme qui craint Dieu pasteur Pierre mbote mingi pa l'homme valable mbote mingi pa na yomoko et mbote mingi pa moi na nga Flori na France nzamba pambola ye et no na pe si ba kombo ba tengi ba kombote nzambe apambola bango grand prêtre Mangobo prêtre ya ba comédien nzamba pambola mosle mama Fatou Kobos la te Coco Ping Pong le grand comédien Gabriel Yamba Coco Ping Pong na Bruxelles nzamba zana yo apambola yo nepto sur bosena ni Patricia Mayala Laetitia Mayala nzamba apambola yo Patricia Anita Mama Mariam nzamba apambola bino bino nyonso tout nzamba apambola bino tozana posa ba soutien na bino bato poto bakomi mo muke maboko makasi oui bazonga sur soutenir te mais ça faute d'abord te faute ba faux serviteur mutako benga na kota retraite atene mboko bwake mena ngo masanga ay ko trango tel mingi bakoma faux mais nebi ke ya ba vrai bado soutenir bango comme d'habitude et nzambe akoleka no pambola bino to na posa soutenir bino pour na chaîne soutenir bino pour l'église surtout biso tozo tonga église toto ngala nzambe pe place bien pour ceux qui motoyer a commission nzambe sur ngo benga sur numéro oyo plus 243 81 81 44 131 soki otinda ongo otinda lisungi soki otinda ngona weseli nyote atana mpesa wana otinda na numéro na pesi bino plus 243 81 81 44 131 des appels les affichés deuxième numéro Zali plus de 143 89 98 060 21 plus de 43 89 98 060 21 so pour ngo so nangai o bengi na numéro wana e ko sala bongo malam tika nzambe apambola bino bye bye sur la démission na kombo na Yesu. Voilà, merci Patria Chendenge au Pesagi Biso tantôt yamba na émission Yamokona Lelo Nzambe Amonayo. Na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable Lewandowski Nzamba Pambola yo pe na moni assistant na ye frère na biso exaucé Makela na pesi mbote na pasteur Shekina na Allemagne Père Condé de Paris Mama Bicho Condé de Paris prophète chancelier Lema na pesi mbote na Benson Poata à Zimutale, Papa Dubaï, na Bruxelles, na pesi mbote na Didier Simisi, les Lions, toujours na Bruxelles, na pesi mbote na José Nzita de Bruxelles, Nzamba Mona yo, na pesi mbote na mon bébé que j'aime beaucoup. Les bébés Mirati, les bébés de Papa Flamme, Nzamba Pambola yo, na pesi mbote na DG Kitenge, Bob Kitenge. DG Bob Kitenge, il y a Fondation Ekumbi, Nzambe Apambola yo, agence ya rapide, ya sir, visa Schengen, un mois osé visa na yo, na pesi mbote, na bana nyon sur Vallée de Bereka, Mama Bene Makela, na pesi mbote, na bana nyon sur les rochers sali, apôtre Idi Amen, Linzoke Mbombo, Char de Dieu, na pesi mbote na pasteur Hervé Malamu, pasteur Emmanuel Isola. Pasteur Emmanuel Isola Nzamba Monayo, Fabrice Kimpala, honorable Alain Kouké, couple Zigora Toko. Na pesi mbote na Djogo Fowe Lukoki, c'est mon banda. Nazo Suksakala Libanga Oyo, j'ai sali pasteur Tetenda Yachao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert
te